Saki Sangan, Lubumbashi Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema a plastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de semaine à votre avis, merci pour vous sur la télévision, la vidéo pour la colonne d'info, la journal, il y a pas pour la peuple fongola. Journal pour le sommet que honorable député Bazali qui na séance plénière week-end de l'équipe wapi basala ki bongo pona programme ki bongo état de siège pour la 87e fois na province Ituri pe na Nord Kivu. Héritier ma opinion a plus de détails. Et cela qui présenté peut défendu, na ministre d'État, ministre de la Justice, pe garde de Sceaux, Constant Moutamba, projet ya loi Oyo, ezali ko autorisé prorogation ya état de siège na ba province ya Nord Kivu pe Ituri, yango ezala qui adopté week-end eleki na Assemblée nationale. Ezala qui bongo sans débat, ba représentant ya peuple ba votaki texte Oyo suite na motion ya député national Alfred Dibandi Nzondomio. Élu ya peuple oyo amonaki ke plénière esengeli basé la rapport ya mission et évaluation oyo esalemaki epai ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka na ba province ya Ituri pe ya Nord Kivu. Mission oyo ezalaki bongo azalaki accompagné na quelques élus nationaux pour na kosala évaluation ya état de siège pe situation sécuritaire na ba province oyo nyonso mibale. 320 députés nationaux bango ba votaki pour na 47 contre Boyemoko à Tenaki, choix Oyo et prorogé sans débat, état de siège dans la province ya Nord Kivu pe Ituri. Yango ezali kotali sa patience ya chambre basse ya parlement na ba urgence ya institution pour na kozwa rapport et évaluation pe ba mesure et exception pour na ba cri ya détresse Oyo population locale azali kotali sa na ba province Oyo pe mais gestion ezali kosalema. Bosimba ke pour la première fois en pleine séance plénière numéro 1 ya chambre basse ya parlement a pesaki maloba na représentant ya ba ressortissant ya Beni oyo azalaki présent na salle ya plénière. Mutu aliboso azalaki concerné na mesure oyo ezalaki bongo ya basi pe ya mibali ya Beni bango batalisi ke état de siège ememi eloko moko ya malonga te. Esengeli bosimba ke tangu ya plénière ezalaki présidé na professeur Vital Kamerhe ba motion d'information ebele etangamaki epai ya ba députés nationaux. Ba motion oyo nyonso ezalaki abordé balobelaki situation ya sécurisation ya ba agent ya RTNC, insécurité na province ya Kwango, insécurité na plateau de Bateke, situation sanitaire autour ya pollution de l'air na Kinshasa, situation sécuritaire pe ba tuerie na ba mine ya Mwenga, situation ya embouteillage na route nationale numéro 1 tronçon Kinshasa Matadi, situation ya ba catastrophe naturelle après ba mvula ou ebetaki na Wamba Butembo Matadi pour na kotanga kakawana. Président de l'Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe a promettre na ba parlementaire pour transmettre na gouvernement son des cloches de la population
nomination oyo ezali kotalisa ba motion d'information oyo etangamaki na ba élu légitime. Tubeta bongo masolo ya seni pula msamino ke reprise ya ba élection na masimanimba pena ya koma seni a déployé déjà l'omoko important ba matériel pour na ba élection ko salima bongo le 15 décembre 2024. Une fois de plus Stéphane Sprande héritier Mapindim. Reprise ya élection na territoire ya Masimanimba na province ya Kwilu pena ya koma kuna na province ya Nord Ubangi. L'omoko important ba kit électoraux et outaki na ville ya Kinshasa et komaki depuis jeudi 5 décembre 2024 kuna na Masimanimba ezalaki accompagné na escorte policière moko chargé na sécurisation ya processus électoral ba réceptionnaki yango na point focal logistique ya Seni na circonscription électorale ya Masimanimba. Bienvenue Sango Bakit Oyo et ko confirmer que l'élection est kosalema na point Oyo na date ya le 15 décembre ezali koya composé na ba dispositif électronique ya vote dev na mokuse ba accessoire pour na fonctionnement ya dev ba kit bureautique Seni aye ko déployer na Masimanimba matériel sensible pour na scrutin ya le 15 décembre ezali koya arrivé à convoi Oyo et confirmé que ba disposition nyoso ezwami déjà pour na ko assurer tenue à l'élection le 15 décembre 2024 na ensemble ya territoire ya Masimanimba na ngambo mosusu déploiement policier Oyo pour na ko sécuriser reprise ya l'élection législative nationale pe provinciale na région Oyo ezali ko rassurer ba parti nyonso Oyo ba ko participer na l'élection pe ko favoriser déroulement moko ya malonga ya opération ya vote mesure Oyo ezali ko viser ko prévenir ba violence Oyo esalaki ke ba annuler l'élection ya le 20 décembre 2023 na circonscription électorale Oyo esengeli bosimba ke directeur ya communication ya Seni azalaki entouré na ba collègue na ye na mission ya sensibilisation électorale bosimba ke ba procédure ya vote Oyo ba journalistes locaux pe ba nyonso bazali accrédité ba uti Kinshasa bazali déjà présent. Tubeta bongo masolo ya Marie-Josée Ifoku o azalimo présidente ya Alliance des élites pour un nouveau Congo hier a participé qui week-end et na baptême du livre intitulé Être leader dans l'unité. Pe a répondu qu'il y sous na milulu o et seulement qui bongo pe action de grâce pour nambo que c'est qui na chapiteau il a parlé du peuple. Stéphane Skande Nadine Basona Bazaki on a compte Folinga. Vernissage ya livre et salemaki epa ya professeur Ndayuel oyo a pronosaki maloba pona koya ya mwana oyo na monde ya ba scientifique être leader de l'unité pour demain livre oyo eye lokola ingrédient pona ko construire unité na milliers oyo batu bafandi mboka oyo ezali divisé entreprise oyo ezali divisé topé famille oyo ezali divisé bakoki jamais ko s'épanouir wana maloba ya sœur Ghislaine Kaumba auteur ya livre lokola message naye sur la renaissance par la combolisation ezalaka basé sur l'unité dans la diversité Marie-Josée Ifoku alobaki akozanga milulu ya boete message naye sur la combolisation ezali na 7 points kasi moko ya ba 7 points elobelaka unité dans la diversité ezalaki week-end très chargé pona Marie-Josée Ifoku mama ya kombo awa ezalaki rencontre ya ba femme leader na bokambemi ya matriarche Lili Kindelo oyo asalaki ye honor lokola pe femme leader pona koyebisa na ba mama ke tant oyo tokomi ezali tango ya ba mama on a 7 aux prince la princesse. Alors maman, vous comprenez, vous les langues plus aux princesse. Ba mama bazwa courage, batika kolela lela. RDC ezali mboka oyo nzambe apesi biso poto dominer. Boyo kayemoko na micro ya info lingala ndenge atalisi. Tina milulo yo, pour maman baeba. Ezali matriarche de une maman aza élevée, aza en autorité et pas nzambe a organisé ki milulu oyo pendant qu'on sala la action de grâce et pas nzambe. Comme ezali réseau ya femme leader de réveil, né a pesenga maloba pour encourager ba maman. Alors bi ozaki maman ozaki candidate, ozaki moi so mora tellement ki la candidate aux élections présidentielles 2018 na 2023. Alors encourager pe ba maman. Nde to ko leksa ba maman ke ba sosola ke na kati liloba nzambe secret moko eza na kati. Ezali moi si comment dire moi c'est à bombama na kati ya mobali nde na lobaka na Jean 1 au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
On Nzambe atina motema nanga, au commencement était la femme était avec Dieu et la femme était Dieu. Nous sommes pas dans koloba nini. Lelo Jésus-Christ azonga, atika pouvoir n'est pas épouse naé. Ezali secret o Nzambe a bomba ngona lisoa lo baraka que l'homme quittera, la femme quittera et yena mobile ba la chair moko. Biso église Nzambe, to sala chair moko na Christ ye moko. Et yangona na ko bisa moi si que soki na molimo Nzambe apesi moi si comment dire un tel pouvoir. Alors, on a que moi, si je me souviens de ce qu'il n'y a pas un pouvoir. On a par exemple Esther, il y a Déborah, il y a Marie. Il y a Nzambe qui est pas banda mosala nae. Mais tout le monde qui a signé à l'hôpital, ma koti mboka, batu bazolela, nzala, kufa, epai, ofandi boyendenge nini. Maman, moi si mtazolo bana Nzambe. Nzambe lobine maman boni. Tanange kokite likambu nini. Mais Yesu asalaki nini, a telemaki pe asalaki. Comment dire, miracle et un nouveau. C'est pour juste encourager une maman à comprendre qu'elle a droit à Koloba. Le ciel est sur l'avenir durable. Des thèmes qui exploité week-end et qui na itemat ndolo qui pour célébrer 80e anniversaire il y a aviation civile na monde. Nyo c'est le cas qui na bokasi il y a préfet des études Louis Ndenge Stéphanas Kandinadi nation pe France quand aloko ka ba pesi explication. Le 7 décembre, Yamboula Nyonso, monde entier va célébrer la journée internationale ya aviation civile. Lokola itemat ndolo nde basimba na bango masolo ya ko former bana na domaine oyo. Date ya le 7 décembre et sengela ki etikala na souvenir ya ba futur aviateur oyo ya itemat ndolo de activités ezalaki au rendez-vous concours moko ezalaki organisé na intention ya ba classe nyonso oyo balandaka aviation civile yoka classe ya 4e humanité topé 6e na nouvelle appellation bangonde babimaki ba champion kasi meilleur élève abimaki na classe ya 2e aviation topé 4e na appellation ya kala bazwaki ba cadeau na bango kaka ndenge ba image ezali kotalisa ya esengo ezali ke ata structure mon côté aviation basali milulu ya boye nyonso pona kotalisa ke itemat ndolo batikali sel structure oyo balali pongite pona formation ya ba ingénieur na domaine oyo toyo kamoko ya ba membre ya jury ndenge atalisi importance ya concours oyo. Je dis que concours est l'équipe malam. Tozaki na concours na deux façons, concours individuel et puis concours il y a ba question collective. To kanisi que il y a encore beaucoup à faire. Parce que ban abisso va répondre à ma question, mais ma question me semble difficile. Mais néanmoins, c'est la première édition pour l'abisso. Deuxième temps fort, ezala qui conférence monene na thème le ciel sur et l'avenir durable. Ba intervenant ba leka qui pona kotali sa progrès oyo aviation et sali historique. Ba objectif wana et sangisaki discours ya numéro 1 ya itemat ndolo Louis Kabangu na suka azanga kite kopesa makanisi na ye. Lelo ezala 80e anniversaire ya journée mondiale ya aviation civile oyo bazo célébrer na monde mobimba. Lelo pe tosangisaki bana awa oyo bazo kosala section ya aviation civile pour que tomeka kosala concours pe tosala conférence tosunga bana bayeba domaine oyo basali ou bien domaine oyo balingi oyo basali baza na kati na kosala lolenge ebandaki lolenge ezali kokoba lolenge pe RDC na stade akomi na domaine ya aviation civile nde toza kosenga pe bandeko mosusu oyo baza na bana baza na ambition ya kosala domaine oyo ubie baboti mosusu oyo baza na susi bana na bango basala domaine oyo batarde te itemat ndolo na kati ya ista nde ekolo yango ezali koforme bana na biso. La force du progrès, état-major général, 10e rue Limité, UDPS Tshisekedi na Bokambemi, président Nayango, Joël Mokiri, Basala Kimokola dimanche 8 décembre, na 7e rue, place commerciale, meeting ya monene, Nadina Sona, héritier Mapine, Bazaki, na compte infolingala. Force du
progrès ya IDPS Nanzela ya président national na bango Joël Mokiri oyo babenga Kamoselu baza sima ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la vision na salvatrice ya changement ya constitution force du progrès balobi tant ya ko perdre ezate babandi des gens sensibilisation ya population pour na kotalisa bango bien fondé ya volonté ya chef de l'état ndeti na ya meeting monene oyo esalemaki na place commerciale na 7e rue Limité nyonso ebandaki na carnaval moko ya kafu na ba grands acteurs ya Limité pour population azala déjà informé na sima ya carnaval rendez-vous proprement dit ezalaki na place commerciale et pas wapi ba membre ya force du progrès population pe ba invité ya ndenge la ndenge bayaki ebele na sima ya ba cérémonie maloba epesamelaki président national ya force du progrès Joël Mokiri alias Moselu pona ko expliquer tina ya meeting oyo ezalaki résumé na point de vue ya force du progrès na kondimaka initiative ya chef de l'état pona changement ya constitution pona bango balobi population andima manipulation ya ba politicien te mboka ebongi na constitution oyo ezo répondre na ba réalité congolaise. Biso peuple congolais, tous derrière hier pour changer la constitution et la paix. Vous êtes d'accord, non? On va conduire. Donnez-moi mon contact. Mon contact, mon cas de Sidagaïemo. Les autres, mon contact, pour nommer ma gouverneur, un nouveau ministre, pour sauver les sous-soukas à la bango. Bongo. Et c'est moi qui ai mis sur le monde qui a fait ça, moi et pas la paix. Eh, mon contact. Nous sommes ma patriote, on va vous faire bon accord. Force du progrès bakani kosala ba action ya minene pona kotalisa soutien na bango et pas ya chef de l'état pona changement ya constitution. Chantons IDPS. Belle il y a complexe scolaire moment pemba ya coupe couture électricité p il y a informatique basala ki ba pratique ya ndenge na ndenge bolanda reportage. Ndenge omoni biso lelo toye na atelier tozana ba élève ya deuxième coupe couture et lelo tozo sala tracé ya corsage de base taille personnelle toko tongana noté soki basali tracé te ndenge omoni biso lelo ndenge bana yo moko omoni bana bazo sala ba tracé ya taille na bango moko poto lekana na coupe donc ngana za wana pona ko guider bango pona ko expliquer mais bango moko ndo omoni ba sala tracé et baza na facilité directement ya ko poser pe ya ko kata mbala moko po bazo sala déjà ba tracé na bango lelo et une fois na remercier kaka son excellence visionnaire Néron Mbungu pour na initiative ya kitoko memela biso eloko moko ya bien kisensu et puis na Kinshasa o ezate na pesa atelier na 3e électricité na 4e électricité toye ko sala manipulation ya démarrage étoile triangle deux sens de marche ba machine obozo mona oyo yango to étoile triangle deux sens de marche yango tozo sala na bana ya 4e année des humanités tosengi na bana o bazo tarder ya koya ko komamala mama pemba tala batelier yango awa nyonso ezali o nyonso lingi ko sala comme travail ya manipulation o etangamaka na classe tozali nango awa lelo toye pratique informatique na bana ya 3e humanité commerciale donc le rôle à tozarana bango na Excel totangaka Excel. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction logique si. Toujours là que ça va on nini, bah ça là calcul, peut composer bah conditions d'une façon automatique dans Excel pour afficher les résultats attendus. Yango tout ça là bango. Nous étions d'abord là-bas et nous avons écrit toute la théorie. Ce qu'on a la pratique, bah la barota là, tout ça là exercice. Où on affiché les résultats, il y a bana bazui. Donc par exemple, nous voulons élaborer les palmarès des résultats des élèves. Maintenant, on sait la fonction si pour élaxabiso bana oyo bazui na bana oyo bazui te. Compagnie africaine d'investissement CA Mokuse a présenté bino Airbus pour na ba passager na iba voyager na conditions à kitoko.
Espace 55 na commune ya Kinshasa etonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable Bumundunda pour na ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société Otali aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence CA soki to sukaka 3 avions ya bo na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Otali ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place de Sénébotin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozobeta Solo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place de Sénébotin de CAA. Il y a même 6 voitures à Minene. 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter. Maintenant, c'est 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sénébino. On peut s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui m'a dit que mais l'autre jour avait notre Sika. Le Seigneur na agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie yango CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya. 45 tonnes. En tout cas, avec tonnage, en tout cas, côté de Toza Rosepela. Avion, vous avez mis balai na Congo. En tout cas, Tola li pongia ba bébé. Vous avez conseillé na bakonzi ya CA pour avoir oyo ba pesi et des peuples congolais. Mais aider nyo sauter. Baba qui sabilo kwa boyeza na ta misato. Pour 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na banze ko zalese mo makasi. En tout cas, toujours féliciter bango na o basali. Baba qui sa musu basukela awate. Baba qui sa bilo betoza na mi balé misato pour faciliter peuple congolais. Ata mutazana bitabe amona ndenga kotinda ya. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Ba prophétie pe ba révélation ndenge na ndenge o utaki kosala pona mboka pasteur Wale Sakabundi ye a le blaki pona mboka makambo ndenge na ndenge kasi ba prophétie yango esalemi pe ba révélation na bolanda ilimo oyo. En République démocratique du Congo, Dieu s'est choisi son humble serviteur, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, afin de prier pour notre pays. Comme nous pouvons le rappeler, avant la publication des résultats des élections présidentielles de 2018, le diable avait planifié qu'il y ait un bain de sang dans notre pays. C'est ainsi que Dieu avait averti cela à son serviteur et l'avait instruit d'aller à la montagne pour prier. Le pasteur est allé à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe pour y prier et où Dieu fut alliance avec lui au travers de l'apparition de l'arc-en-ciel. Kaka likolo ya ngomba esika tozali arc-en-ciel ebimi pala moko na couleur ya drapeau ya Congo. Les signes ya paix, ya restauration. Pour komi tango ya mboka Congo zo pe kimia. Cependant, le même arc-en-ciel est apparu le même jour de la publication des résultats à la 10e rue de Limete.
10e limité bino moko bozomona oza accomplissement ya parole utaki na mnoko ya musali na ye. Il eut passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo entre le président sortant et le président entrant. Au cours de l'année 2015, Dieu avait révélé à son serviteur que s'il y a malheur en République démocratique du Congo, c'est parce que, à la source de ce malheur, un ancien dirigeant avait livré le pays entre les mains de Satan. Sacrifier Boka, c'est n'importe quoi. Mais tout ça, que bateau, c'est la puissance à Zambe. On peut comprendre la source. Et si que lié Boka, tout le un ancien dirigeant, étant père de la nation, avait livré le pays entre les mains de Satan. Alors, pour y remédier, il va falloir qu'un autre président de la République, père de la nation, puisse remettre symboliquement le pays entre les mains de l'Éternel pour sa délivrance. Donc, quand le pouvoir est dans un chrétien, il faut y à ça la prière et la dédicace. Je dédire solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Zambé Apambola, président de la République, à partir d'aujourd'hui, Nzambe azobanda makambo asika na Congo. Saint-Esprit avait inspiré au pasteur à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe en 2018. Le Saint-Esprit les a utilisés dans la bouche du président de la République lors de la prière de consécration du pays au stade des martyrs en juin 2019. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exorcerai du ciel, et je pardonnerai ses péchés et je guérirai ses pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Par ailleurs, toujours au cours de l'année 2015, le pasteur Claude Kabundi Walesa avait déclaré qu'il y aura de l'eau et de l'électricité en abondance dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville d'Mbujimai. À ce jour, grâce aux œuvres du président de la République, chef de l'État, l'eau et l'électricité sont devenues une réalité. Des routes et des écoles sont construites aux normes des standards international. Le pasteur Claude Kabundi Walesa ne s'est pas arrêté là. Il a pris le courage d'aller investir dans sa ville natale en Mbujimai en construisant un grand hôtel de luxe équivalent à 4 bâtiments de la même taille qu'à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Par cette bonne attitude, le pasteur Claude Kabundi Walesa donne un exemple parce que lui-même, il croit à la vision que Dieu lui avait révélée d'une République démocratique du Congo prospère, puissante et riche. C'est alors qu'il demande et recommande au peuple congolais, à toutes les personnes de bonne foi qui veulent investir, de saisir cette opportunité car l'avenir est meilleur. Ah merci, Yabouine, bana nyonso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma kodona Bino. Ba makanza bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango. Poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Olingola te sapato ya qualité pe ya kitoko place sur ya kosomba yango 7e limité Papa Cliff azawana pona bino. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko, sa père d'état, mwana mboka, Basile Semopa, alias Papa Griff, Cocobar de la Sab,
asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko, sandal, lipapa, ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye ça on les gamondele et puis les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour on les a jour na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le ko la ilk oye na dimna le ko le moro na dimna le ko le moro ateza le ko le moro na comme ça le ko la ilk na comme ça mais pour la ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Vous allez kebele pour na kolanda folinga la journal ya pepo na pepo soki vous sepela ki nango merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona héritier mapine ya superviseur qui journal au montage ici moi qui pas Fabrice Lundombi Stéphane Skandi zaki na coordination ngala bino de passer rendez-vous Mikolo zali ko ya au revoir bana ya Gemena Goma Kananga Kindu Kinshasa Kisangani Lubumbashi Mbandaka pe Bujimai CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret avion na biso ya mwana ye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga Modaka de la moninga ezali te soki na pesi yo biloko lobi koya lisusu bate avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema Liberi, tokomema, bamoto, tokomema, mituka, tokomema, eboko na nzela ya kananga, bataba ya bomoi, tokomema, fumba pe, tokomema. CAA véritable leader dans ma bataille à RDC azali toujours dans souci à soutenir
pe kotombola kita ya mboka. Pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.